Lelo mokonzi lobi Karine Mokonzi bilenge ye. Lelo mokonzi lobi Myriam Mokonzi rando yego. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Lelo mokonzi lobi Karine Mokonzi bilenge ye. Lelo mokonzi lobi Myriam Mokonzi rando yego. Lelo mokonzi lobi Karine Mokonzi bafana bamati yo. Lelo mokonzi lobi Mokonzi Karine Mokonzi botondisi bilengi na net. Rando kitoko ebandi ye. Rando ba mokonzi ebandi go. Kombo ya mokonzi lelo bandeko na nga ezali ya komata na ndenge ya kosakana te pamba te ye moko papa mokonzi ntango atikaki biso akendaki atikaki kombo na ye na lokumu te ndenge eyebana kombo ya bandeko mosusu tala meme na paraiso bisika azali ntango nzimbi soki baleki babandaki koseka ye soki baramoto aleki bazoseka ye général mayele aleki bazoseka ye balobi botala général oyo azanga kombo papa mokonzi na soni wana azala kofutela pa ya roi David alongwa akenda atika meme na biloko na ye akenda kovanda pa ya angelo azanga kombo avanda kuna mbula ebele mokolo mosusu alobi te ngai nakomona kaka boye te naza na bana na nga bango mpe bamokonzi kombo wana apesa bango pamba te papa mokonzi avandi azwi makanisi akei pa ya lwambo alobi naza na mwana na nga moko Karine Mokonzi aza mwana moko oyo asimbi media oyo azosala mosala wana alingi yango alingi monde na bino mpe bino bosololaka bien bino bamusicien boyebi komatisa bakombo ya bato mwana nga aza kuna sikoyo ya kosala ndenge nini nazomona ndenge ya kosala te musicien nini akokobwakaka ngai pokombo na ngai ekende lwambo alobi me yo ozali awa soki bazobwako musicien wana bakokanisa aza na biloko papa mokonzi avandi alobi te fo tosala ndenge nini ye alobi non lwambo alobi fo yo ozela ngai nakobengela yo Angelo Gabriel yo okolobela okolingi ya kokita na se akoloba na mwana na yo papa mokonzi andimi azongi ndako lwambo alobi oza toujours pas roi David yalobi te nakoma kovanda epai ya Angelo azanga kombo Angelo oyo ayebana te abi problème eza te lwambo akende asolola na Angelo Gabriel aya alobi papa mokonzi likambo nini olingi nakita kuna na se alobi te nalingi okita okutana na mwana nga Karine Mokonzi oloba na ye kombo na ngai oyo aluka mwaye eyebana kombo na ngai eyebana po ye aza 4e pouvoir akomosala epo akutana na bamusicien asala nyonso kombo eyebana Angelo Gabriel alobi tala biso toza ba Angelo totambolaka partout kuna na se na monde oyo mwana nazosala eza monde moko ya rando ngai naza Angelo ya rando te me zela kobanga te nazokende signale Angelo Mikael ye aza moto barando papa mokonzi alobi akoya tambolaka na epe papa mokonzi abangi abi te kobanga epe te ntango okosoane kaka likambo oyo akosepela soki nde obombi wana okoyoka guya epe wana Angelo Gabriel akende asoana Angelo Mikael ntango ayoki lisolo yango aya mbango alobi papa mokonzi lisolo oyo eza vraiment ndenge nayokeli alobi oui alobi bon
sikoyo nga nazokokita nasola na mwana na ye. Angelo Michael akoma alobi na Karine mokonzi na lito elamusa ye. Karine asusumuka atala korekatanaki mamoni epeli alobi na tie projecteur ya te ezanga Angelo Michael. Karine abandi abilikambi abite kobanga te Angelo Michael adeposa epe na ye. Karine mokonzi ayebisi na Angelo Michael papa na yo aza na bezo kombo na ye fo yeba yo fo ozwa kombo opesa kombo wana na bandeko na yo bazwa bakombo wana ya mokonzi etambola mpe osala nyonso emata. Karine mokonzi abi no bandeko na nga baza deja bamokonzi toza na ki mokonzi toza na batani ya mokonzi toza bamokonzi ebele yalobi te luka bato mosusu mpe opesa bakombo ya mokonzi mpe sala nyonso kombo ya mokonzi emata. Sikoyo mpona Karine mokonzi abanga atayebisi eke no oyebi nga naza Angelo Michael naza Angelo ya Rando atikeli ye mpe epe moko ya moke ya or yango wana Karine mokonzi asalelaki bijou oyo bozomona oyo bijou ebongaki me tozolobela wana te. Angelo Michael azonga Karine mokonzi atikala akomi teti mbala moko akanisi bien lui bon mpona tala mpenza soki esalamaka liboso mpona akanisa nano kisi nzola akanisi kisi nzola mpona kofilme motinda na ye. Karine mokonzi amoni non en tout cas ezosimba biloko ya Angelo Michael donc asololaki na papa asa mpenza Angelo ya Rando d'avance mpona azwa kombo na ye mais mpona tia Jackson na nsima po bakanisa naza Michael Jackson ya awawa bien sûr ayebaki teke succès ne mpe kokoma lokola Michael na kati ya internet mais Karine mokonzi amoni ntango asali bongo esimbi mbala moko achange ndako ntango achange ndako akutana na edingu moto na ndenge alingi kopesa edingu ekomba mokonzi wa kanisa abi te fo bana mike fo bagene atala boye Christelle Kabeya mwana moko aza kotambola na ye janvier alobi te fo nazwa oyo aza na elongi ya basoda elongi ya nyama na mpondo papa mpe azalaki soda ye moto aliboso kozwa koma mokonzi amamiki ekoma mokonzi atali sikoyo aza na elongi ya Kongo azosala bemission komokende kitoko alobi te sikoyo fo napesa moto mosusu kombo atali kaka boye cameraman abambai niko mokonzi alobi non moko fo azala na elongi ya nyama na pondu moko fo azala na elongi ya tofla kitoko alobi bon sikoyo fo naluka ya mwasi alinga pesa jeliso koma mokonzi boye mbala moko na miniti wana jeliso aza kosala émission akoma owangana deja kombo moko bon awangani kombo te me awangani ndeko na ye par alliance alobi te osoki napesi koma mokonzi kala te akoya kowangana kombo oyo balobi fo kende. Karine mokonzi atali no fo mokonzi el pari apesi yango mire ya mokonzi ntango azwi foto atindeli papa ya mokonzi nyonso apesi ba mokonzi papa tali asepeli alobi surtout oyo apari ya mwasi antuka bokoka na bilongi bozala na mapasa kombo ya mokonzi emati lelo mokonzi lobi mokonzi bilenge ye lelo mokonzi lobi mokonzi barando ebati ye lelo mokonzi lobi mokonzi baemishe ebele Karine mokonzi ningisa internet ye ozali Michael ye internet ye ozali première dame ye internet ye bon en tout cas bandeko na nga Rando oyo ya Karine mokonzi na Miriam mokonzi en tout cas nakanisaki ebandaki me naye komonaki nano ebandaki te. Rando ya famille mokonzi po Miriam mokonzi ye mpe alingi kozongela kombo na ye wana te ata alobaki babambaki kobamba meno atikali mokonzi ya libela na monoko ya bato mpe na miso ya bato
ava na internet kombo na etika libela Miriam Mokonzi. Soki atie Miriam wete wana mpe Karine Mokonzi akokoma nani wete parce que baza leki na kulutu. Kombo ya Karine Mokonzi azali mwana ya Mokonzi biologique, donc elingi kolobaki Karine Mokonzi azali bio. Miriam Mokonzi azali mwana ya nani ya Général Mokonzi adoptive. Elingi koloba nini Miriam Mokonzi azali sergele, me bango nyonso baza kaka bamokonzi, baza bandeko leki na kulutu, par alliance te, par bag pete, par gourmet pete, même par singa mfumbu to singa matembele, me baza penza bandeko. Orando bozomona ekoya ekosila nana kosilisa yango Mama Charlotte, parce que ye aza kofukama toujours makolo na mose awa na vervier tofukameli yo ye awa na vervier tofukameli yo ye. Mama Charlotte aza kofukama toujours mpona bana na ye. Bien si Mama Charlotte yazodresse direct na ye nani na ye moko papa nzambe ya nani ya église na biso ya Mama Holandi. Mama Charlotte akosala makasi asangisa ya ye bana, ezala oyo aza adoptive, ezala oyo aza bio. Pa ya Mama Charlotte bio na sergele eza kaka bibana. Yango wana ye akosala tu bana na ye basana. Lelo atikeli biso temps, atikeli biso kutu temps te, mais azokontinue kobongisa bango na sese. Mais biso mpe tolingi nano tovivre nano rando po rando. Yango wana eloko oyo surtout nga nalingaka mpo nazalaki ya kolanda, mais ntango basinyale ngai bayebisingaki non, lamuka kota na net bamokonzi babwaki. Karine Mokonzi asalaki émission wana Miriam Mokonzi alobi non nakokotika te otyanga bi ye babenga tonton Juvenal Kibala azalaki na Belgique. En tout cas gloire à Dieu ndenge abengi ye po oyo tonton Juvenal Kibala natalaki émission na ye na Soleil Diata. En tout cas yango moto epesaki nga na lapongi mpo nasepelaki te namona tonton Juvenal pembeni ya Soleil Diata, parce que namonaki nalotaki ndoto mabe akokoloba fais bisou à tonton. Bon, lokola aseleki nango malamu, en tout cas sikoyo nasepeli. Mais Miriam Mokonzi ntango abengi aye pembeni na Miriam Mokonzi asasi alobi, mais Karine Mokonzi batiki te, asali mwa live azolia semulu bongo tala babula yango ondire ya modero yango wana mpe akomokoma sante se sante. Nayebi te soki azolinga akola mbangu mpenza bakoma meme mbula na Miriam Mokonzi atika kobenga ye yaya akoma kobenga ye siko mira po Miriam Mokonzi azalaka na age wana azalaki nango elongi wana, mais Karine Mokonzi azokola chaque mois ondire bebe. Yango wana bafanatika Karine Mokonzi balobi mpe bakotika te, bakotake toujours Miriam Mokonzi. Karine Mokonzi mpe bisika aza asepeli mpo mikolo eleki, soki akomi epave moto akozongisela aza te, soki akomi abwaki foto akomi epave moto akozoloba na aza te, soki atie video akomi epave moto akosala aza te. Meme na Kisasa janvier ye moto abanda kopopola akoki te, abiri ameki kopopola ye moko besimbi te sa janvier abeli po chaque fois ntango aza kopopola Karine Mokonzi azala kobela po janvier kopopola ya modele ya bongo eza vi na ye te. Ye vi na ye ezali ya kozala pembeni ya Karine Mokonzi, ya kozala pembeni ya Christelle Kambeya, ya koyoka ntsonga ya basi ndenge bato mosusu baliaka fufu na ntsonga biloko kaka.
mais bapesaki ye charge oyo ekoki na ye te amema charge moko vraiment akoka te yango wana janvier abeli asili nzoto ti aluki mwaye te alobi ke tika na bombanga na kota maladi bien sûr maladi na rando bafutaka te makoti kaka maladi Karine Mokonzi kwa ekozoma pamboli ntango asali kaka émission na jazz kavulu ok jazz te mais jazz mbala moko Myriam Mokonzi areagir Karine Mokonzi asepeli abandi kodunda babule lokola ya modero akepe kosalisa kabelo ya sika oyo akolata mikolo oyo akosala émission ngai sikoyo ntango natali émission yango natali Juvenal Kibala surtout ndenge atunaka abandi nano kokumisa ndenge akumisaka basi bon kote kuna vraiment azalaka danger kaka nde paya Soleil Diata abeti hymne national mais Soleil Diata azotangela toujours komba ya ye na ye azobwaka kaka Jonathan oh Juvenal Kibala ayebaki awa soki kaka fe bisou à tonton okomona Jonathan okota na 4 moko okokofungula yango te même 7 jours Karine Mokonzi aza na esengo osakana te bongo ngai oyo nalinga rando nakozala susu na nini na nkembo na yawe mokili yango ezongi susu elengi bien sûr naza toujours kokanisa bandeko na biso oyo bakufani na ngai ndeko ya fifisiwa naza na bango ensemble mais modele rando eye en tout cas elengi ya rando ezongisi nga susu bagu mokili oyo ezongi elengi kanisa na kati pongi kokata na 3h du matin na kati pongi normalement nga na lambo ero te oh nkolo rando eza lokondo lelo mokonzi lobi mokonzi rando eyegu lelo mokonzi lobi mokonzi bilenge mati Karine Mokonzi matesela biso bilengi yo Myriam Mokonzi otikali mokonzi mpona libela en tout cas boza vraiment bilonge kokana yango Karine Mokonzi alingaka toujours kosangana na ba Michel Myriam Mokonzi oyo kaka jaloux te soki asangana na ba Michel azosangana kaka mpo yo nayeba kokana bilongi azotala ndenge bozaba mapasa yango oyebaki nasanganaka na bango alingaki nde yo nayeba osangana na ba Michel botambolaka 4 mapasa Myriam Mokonzi yo nde bisika na kompranaki te oh non bon bokontinue na rando bongo kobongisa nsima ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, ta aïe boss de boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.